Bonjour les amis. Bonjour les amis, je crois qu'il fait très tard. Baninga Baza déjà en France, na ba Europe qu'on a fait déjà tard. Baninga Baza na Kinshasa, bango presque bango nyonso basi balali. Mais tokozala molaite kamwa les solo muke ba oyo bakozala wa de toute façon ba oyo bakozala te ba suivre biso par après. Mais lokola ba oyo bakokota ba pesa biso signal que ceux qui image na biso eza bien na son. Comme ça, tu continues ma solo. Toujours mon bande qu'on a biso ba koti ba ko biso soki image na biso eza bien en même temps comment est-ce qu'on appelle ça volume ezali comme ça tu continues ba oyo ba ko na biso na TikTok on est là bon ça la signe de vie ba oyo ba ko na biso na YouTube bon ça la biso signe de vie ba oyo ba ko na biso na Facebook même pour to beta masolo ya mboka na biso o sango tozana yango sango tozana yango ezali ebele mais de toute façon to ko si sango nyonso te ezali kaka ndenge toza koyoka ke dialogue ezali ezana nzela alors toza ko mona soki ya solo dialogue yango ko salama et en même temps toza ko mona ba enlèvement oyo ba kabiliste bango nyonso bakomi ko ba kabiliste bazana kati ya baza ko enlever bango to éviter soke ko suka wapi na ko enlever batu boye et comme lokola époque ya Kabila to monaka baza ko boma batu baza ko enlever batu et baza ko sala oh là là, excusez-moi. Alors, époque ya Kabila ezalaki baza ko kanga batu baza ko bunga baza ko boma ba mosusu nde siko système tozana ngo siko yawa na tango ya Fachi o to yebaki très bien que ya za vraiment démocrate ye ako makambo ba kasho ya pamba kozala te ba enlèvement e kozala te bato bako vivre na kimia mais ça fait le contraire na moi lelo et to comment bato bakomi ko kima ebele ba exilé bakomi ebele ba kimi ba Frank Diongo bato ebele ba Wakancha ba kimi tout ça bato baza ba ebele ba oyo ba kimi Congo to yebaka te makambo boye ko sala make tozo ko kamwa lelo yo bato lokola ba papi tamba bangwana pe babungi eza lekola to ko senge pa nkolo nzambe asunga ye pa ye azali esala bate lokola Chéribin okende ndenge esalamaki azaki koluka ye kaka boye tongo etani bakuti Chéribin basi babeti masasi ti lelo oyo dossier ebunga mais toko senga ke vraiment epai ye azali nzambe asunga ye moni petit nanga mosala elekaki ebele makasi vraiment yo moko yebaka kaka mosala ezalaki ebele lelo vraiment et pas abiso toza déjà na 20h toza déjà à 20h30 minutes donc futur et pas bino soki boza ernini to éviter mais quand on a partager émission la moni ozana na TikTok mais quand on a partager émission en même temps au chaba j'aime belna bakado to continuer koloba makambo na biso ndenge nini mboka yekomi ba enlèvement et ça ne tient pas mes chers amis mboka ezali ya kokufa mboka ezali kotambola na ba norme na yango te
mboka ezali kokamba mate na batoyo il fallait bakamba mboka na biso. Mboka ezali ya kokufa. Et Congo ezali na eloko ata moko te ya malamu. Bande kunanga na zoko biso no makambo solo. Congo ezali na likambo ata moko te o ya malamu. Batoyo bazali kokamba biso baninga na ngai likambo ata moko te. Baninga na ngai ba oyo basi bakoti ya boyi bisangai likambo oyo ya malamu Félix asali 6 ans yango. Soki naza kokosa mais baninga na ngai yo ba oyo baza déjà bakoti bango pe batambola. Bon, je vais vous dire une chose. Les lotoyo koyoka ke programme oyo ya 145 territoires. Réunion estramaki na vendredi l'équipe premier ministre abomi yango alobi ke mbongo ezalité pona ko sala programme wana. Donc programme il y a 145 jours ezali sous premier ministre annulé yango mais et pourtant basi ba pesa ki déjà mbongo na Fonds monétaire international bongo wana ki wapi. Gratuité d'enseignement premier ministre alobi ke non programme wana ekufi. Kotanga pamba ezali sous mbongo ba pesa ka na Fonds monétaire international siko il faut ekenda na bitumba. Donc programme wana ya kebana batanga pamba ekufi. Programme ya 145 territoires ekufi ezali sous mais basi ba pesa ki déjà mbongo ya ba biloko wana. Fonds monétaire international ba communauté belé oye pesa ka mbongo et c'est pesa ki déjà mbongo pour un projet il y a 145 jours. Et c'est basi ba pesa ki mbongo pour na gratuité d'enseignement. Mais les loyo réunion oye les cas qui balobi que non c'est fini. Moyen il y a que ça là dessus ce programme wana ezalité pour mbongo ezalité. Ba pesi rezo ke bongo nyonso ezoko ke na bitumba. Mais tango toza ko tala ba militaire kuna baza ko relanzala. Ba militaire baza ko kene na bitumba na ba moto. Ba militaire baza ko zanga eloko akolia. Ba militaire baza ko zanga ba boot ya kobunda nango. Masasi ezalité, minduki ezalité kasi mbongo oyo nyonso bango balobi ke ezako kene na bitumba. Tout eso comme on a monté. Oui, mon frère. Nazo comment on a été. Nasina monaki situation wana déjà. Nasina monaki. Tango na moni ba feti na ba feti e bandeli ya pouvoir lobaka ka sikoyo bato ba lobi nde omoni oyebi ke Félix e bandeli ya pouvoir akoma ki soki parrain ya combien de mariages soki 300 mariages parrain na e bandeli ya pouvoir Félix a commis parrain ya mariage soki plus de 300 mariages ba feti ya ba anniversaire ba fête ya ba mariage ba fête ba na talibo ina la ce n'est pas possible au gouvernement oyo et comme ya ba fête kaka et bandeli ya pouvoir ya Félix ezalaka fête na fête ba mariage ba anniversaire ba tubayaki kobala ba tubaza kobala par semaine ba tubaza kobala soki combien nyonso wana Félix ndé parrain. Donc, situation, et mon anaki très bien que Bakosala Moussalate. Félix, plus de 300 mariages, n'année à Liboso. Montignon sur Bali, parrain Félix, président. Président peut avoir été, Yewana Lati Kasaka Bimi. Montignon sur Abalaki na Ebandeli. Azaleka parrain.
azali ka parrain bande ko nangai toye ko tala botobi mais tipo ya yela ki musala ou bien yela ki ba fête ya ko kendaka ba fête ya ba anniversaire ko kendaka ba fête ya ba mariage ko za la parrain mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un botola qui non. Espoir réalité. Bade konanga ba enlèvement o ezana Kinshasa. Ba kabeliste ba komi ko sila. Awa ba lobi ke papi tambazo ko mona na te. Ce qui ba Roland, ce qui ba tumususu veut dire que dictature yo Félix aye kotia solution eza se moko pamba. Solution eza moko pamba. Tozana espoir na biso kaka moko. Parce que solution mosusu ezalité. Félix aboye ko sale le peuple, aboye ko sale la mboka. Pona bango ye na bakamarade na ye, na famille na ye, bango baza ko mi enrichir. Peuple akufa nanzala, peuple a nyokama. Problème ezalité, peuple a donc veut dire que Félix na bakamarade na ye bango baza ko mi enrichir makambo ya mboka e bonga na peuple etali bango te. E ba de konanga na minute oyo solution eza moko. Solution ezali il faut to bengana Félix kaka na minduki na marche eko sala mate na koloba na ba télévision ndenge tozolo baboye eko sala mate sensibilisation mobilisation ndenge batu nyonso sikoya de façon que batu balamuka batu bakolamuka te biso ba peuple boyebi ndenge tozalaka biso ba congolais toza makasi na makambo ya mobili ya kolamuka ya ko me révolter te. Mais si toza la situation moko etikali il faut sikoya biso nyonso tomi kweze pa nanga ya abenga na sebiso groupe ya ba miyibi oyo Félix na bangoli manaye comme ça toye bandenge ni toko bongisa Congo pona peuple alia pona peuple asepela to bongisa banzela to bongisa kolia to bongisa social ya peuple to kimie kota na Congo. Tolandi bilili awa tomoni ndenge bakasaye bazoko kene na makolo na Katanga. Bakasaye bazako kene makolo na Katanga. Mais chef de l'État azande kuna bango. Bakasaye tolandi bilili bakasaye bazako kene na Katanga na makolo. Bazako kene na makolo. Mais chef de l'État de azande kona bango. Monto ya ko bongisa région na bango. Poko pesa bango misala ko bongisa ba courant ya ba société kota te. Bango nyonso nzela makolo. Bazoke na Katanga. Bande konanga situation est très très grave. Tellement que passe yeko le kamakasi batu bazako melemai moko ya mystique bazako melemai tala sikoyo bakomi tala ba maladie moko yeko bima sikoyo ba biloko ezako bima batu maladie moko très grave oye ebimi bande konangai bambuma yeko bima ba congolais kaka pona kolia biloko mabe kaka pona komela mai mabe kaka pona ko vanda esika ba poubelle ezali. Maladie moko ekobima. Maladie wana ezali maladie moko bambuma ezako bima na elongi na nzoto mobimba. Pona nini komela mai ya mabe, kolia biloko ya mabe, kofanda esika ba poubelle ezali. Congolais akomi kokufa na ba maladie, Congolais akomi kokufa na nzala, Congolais akomi donc bande kona ngai.
situation tozanango ezali très très grave. Botia ba j'aime bandeko nanga bandeko bazana TikTok, botia ba j'aime en tout cas ebele, bandeko yo bazali na Facebook, bon mais on partager émission. Je sais qu'il fait très tard, batumingi parce que lali ba oyo bazana YouTube même bon mais on partager émission, mais je sais qu'il fait déjà tard na bamboka mususu ko ba Europe, ba Afrique wana. L'histoire est faite, tout ça un peu tard, tout ça tard, mais de toute façon, tout ça n'a pas 20h40. Et alors, situation est que le Congo, bande konangai, po, bande ko, bazana diaspora, tout ça, musika, toko, kaka na sango. Mais tout ça, na bande konakata Kinshasa, maladie moko ebimi, maladie wana ebimi, ba ko yeba te soke ebimi nini. Maladie ebimi pourquoi? Maladie ebimi pour nzala. Maladie ebimi pour na salité. Maladie ebimi pour na kozanga kolia. Maladie ebimi pour na komelama ya mabe. Maladie ebimi. Donc veut dire que il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, mes chers amis. Il n'y a pas moyen. Situation eza mabe bakasi. Mais tala ba oyo bazoko kamba. Bazoko occupé la bangote. Hein? Ba oyo bazako kamba biso, bazako occupé la bangote. Chef de l'État aza attaque kunate. Ba ministre baza attaque kunate. Donc n'y a rien. Mon tata moko azako occupé azate. Batu bakufa. Etali bango. Batu banyokoma etali bango. Donc mes chers amis, vraiment tout ça moyen mosu ezalité potobika. Moyen mosu ezalité potobika. Moyen tikali ya wezanin. Moyen parce que Félix toko bengane na marche te. Impossible. Na kolobaka na ba télévision te. Impossible. Partagez vos pesanga ba cœur, batu bazana TikTok, batu bazana comment est-ce qu'on appelle ça, na YouTube. Bon megana ko inviter baninga et batu bazana Facebook. Ndenge moko il fait déjà tard, problème ezalité, lobi toko ya lisusu baninga na ngai Kinshasa siko Congo ba maladie za ko bima na ba ya ndenge na ndenge. Ba maladie za ko ya na ndenge, tala maladie oyo ko bima siko yao. To yebite. Tala maladie oyo ko bima oyo. To yebite soki maladie yango ba minganga bakei ba yebite. Batu bazako kufa pona kozanga maya komela. Batu bazako kufa po bakomela mai moko ya mabe. Batu bako kufa po ba vande sika ya ba poubelle. Batu bako kufa maladie ezako bima maladie oyo ezanga kombo. Maladie oyo nano batu nano ba monate. Bande ko ngai. Mais ba oyo bazako kamba Congo. Est-ce que bango bazate? Bango bako kipete etali bango te? Bango et pas to yebite dictature eye ko ya na Congo bandeko. Ata Mobutu azaka dictature boyete. Ata Joseph azalaka dictature boyete. Soki olobi makambo ya mabe na télévision yeba trebe ke na butu bakoya kolokota yo. Et pas bako ke na yo ko yeba te. Soki olobi makambo ya mabe na soki ya mabe te soki o meko critiquer ndenge nini bazako kamba mboka yeba trebe ke bakolokota yo na nzela e pa nyoso ko zala bakotambo se. Okay. Nyoso na pona ko bangisa batu baloba te. Nyoso na pona ko bangisa batu balo droit na bango te. Mes chers amis. Mais na minute oyo tozala biso nyonso. Biso nyonso. Choix ezalité baninga na ngai. Soki bolobi ke non totelema tokotelema te bakobeta bitu massage ka Félix akobeta batu masasi batu bakokufa azakuna te pona ye foka batu babanga zo bangisa batu ka potika na pouvoir na ye.
Le quoi la minute oyo, bato bazako travailler sur la constitution. Boyebi que équipe ya bato evandi bazako travailler constitution. Pour na ko changer yango. Veut dire que Félix a bandé la mandat. Mandat est comme on a 7 ans. Veut dire que a bandé la na 0. Bato bazana kata ba bureau, bazako bakala mingi te. Bazako sili se ko travailler constitution. Pour baye bandengini ni a ko maintenir Félix na pouvoir à ça les sous 7 ans. Donc, veut dire que constitution est à très que le président a un mandat indéterminé. Et que l'on a 5 ans et qu'on commence à 7 ans. Tout bazar na kati ya bureau na minute oyo baza ko travailler sur ce point là. Donc, bande konangai, pour le départ, il y a Félix, il faut qu'il y ait Bitumba, il y a Massassi. Na monokoboye Félix a kokendete, na marche Félix a kokendete, mais Félix a kokende na Massassi. Le kolande kona biso, nanga asazui Massassi, biso il faut tous à la sima ya nanga, po nanga, abengele na biso. Je vais vous dire une chose. Au moins, ma cambo, bazo, banki, c'est biso que nanga zana ba Rwandais. Oh, nanga zana, non, mais non. Bolinga zana nani. Tosi, moyen, ils ont souté. Bazo, banki, ça, kolengi, c'est biso pamba que nanga zoko yana ba Rwandais. Nanga zako yana ba Rwandais. Ba kolengi, c'est biso. Wana iza lukuta. Biso nyonso toza la sima ya nanga. Toka topo to meka ko bengana oyebi so to bengani ba miyibi oyo to komona ka lisusu comment il s'appelle to komona ka bango nyonso wana te ba koma ba ministre lisusu ba koma ba président sénat ba koma ba président so kinini ba koma ba ministre ba tu nyonso bozo komona ba ministre nyonso ba to komona bango lisusu te ba tu nyonso ya kala bozo komona wana to komona bango lisusu te batu ya sika ba ya parce que ba o nyonso bazaka ba miyibi kokoma ya nanga jamais to komona kamere kokoma ya nanga jamais to komona mende to komona ba ministre nyonso ya miyibi o toza komona to komona bango te to komona batu ya sika bato ya bwanya, bato ya mayele, bato ya bako sali la peuple, bato ya bako sali la mboka, bato ya bako ya pona ko sali la social ya peuple. Ezali tozana ba égoïste, tozana bato ya mitem mabe, bato baza ko mi enrichir bango moko bakomba milliardaire, bango moko bakomba millionnaire, jamais il s'en fout ya peuple, ya mboka ba égoïste moko akosakana te. Ba oyo bako kama ba égoïste ya kosakana te. Mbongo nyonso il faut bango bazwa. Mbongo ya 145 territoire le loyo bazwi ya nyonso bazako kosa keo tozo kotina ona bitumba. Lokuta. Mbongo bapesa ki bango ya gratuité. Yango balobi kete ezali sur gratuité ezali susute bakotina mbongo siko ya wala na comment est-ce qu'on appelle ça na bitumba. Lokuta bango mutu bako zo yango nyonso. Batwana ba miyibi wana. Mais solution ezali marche koko bengana Félix te na batuna ye koloba na ba télévision et koko bengana Félix te na batuna ye Masasi yango na biso nyonso toza sima ya nanga poto kota na ba lokito ya Masasi to bengana ba miyibi o bazako bomisa peuple congolais. Au revoir et à la prochaine. Bonjour les amis.
Bonjour les amis. On est là, un peu tard. Tozaïwana un peu tard, les amis. Les tango tozui moi tango poto solo là, il fait longtemps to kutanité. Mais de toute façon aujourd'hui, tozui moi tango moke poto solo la moke. Surtout makambo et amboka na biso. On n'a pas d'autre chose, on n'a pas tozala na makamusu ya koloba ya bamboka mususu te, tozokoloba ka makambo amboka na biso. Aujourd'hui, tolingi toloba makambo oyo ya ba enlèvement. Ya ba opposant politique. Phénomène wana ebandaki depuis na tango wa Mobutu. C'est aujourd'hui qu'on va parler ça. Toye bandenge nini. En tout cas, bandeko baza na TikTok, bo signaler nga soki son na ngai eza bien et image soki eza bien bo signaler ngai, bo chape ba j'aime. Bandeko bangai baza na bazokola na ngai na Facebook. En tout cas, bo chape bo mi abonné na kati ya chaîne na biso comme ça to so la bien. Bandeko yo bazali na Facebook pour le moment, je crois que na Kinshasa il fait déjà 3 heures du matin. Na Europe bango pe baza na 3 heures du matin, 2 heures biloko ndenge on a sauf ici chez nous. Tozana on a 21h43 minutes. Et alors bandeko bakozwa biso tele musu bakoya kozwa biso na tongo tango bakola muka bakola na vidéo par après. Mais oyo baza na chance ya kozala en direct siko ya bo signaler nga bandeko na ngana yeba soki image eza bien en même temps son eza bien. Comme ça to continuer bandeko na nga baza na moni déjà ndeko na ngai Guy azawana bonsoir. Na moni ndeko na ngai Titi Azali na moni bomeka comme multiplier vidéo bocha ba j'aime bandeko na ngai TikTok to solo la makambo ya mboka na biso na makambo toza komona ba enlèvement ndenge tomona ka awa na ba mboko biso to vanda mboko biso to vanda na toza ko pesa kaka ba exemple parce que de toute façon et ça la kandenge nini et ça la kaseki yo komi mokonzi ya mboka ou bien ma pesio département moko songolo pakala po diriger, il faut qu'on imite biloko ya kitoko, il faut qu'on sala makambo ya peuple là c'est là, il faut qu'on sala makambo ya baninga basalaka o ezalaka bien. Mais ba enlèvement o ezalaka ya Congo to bandaka ngo na tango wa Mobutu. Na tango wa Mobutu to bandai kolela mingi ba enlèvement ya batu. To bandai komona baza ko enlever batu babengaka batu mususu bakombo ya bayibu. Wana na période ya maréchal. Soki bayoki ozo kotonga Mobutu na butu okolala te basi bayeli yo na butu ba enlever yo bakena yo. Soki bayoki yo sango ke yo oza opposant ya Mobutu, ozalo ko critiquer Mobutu. Yeba très bien que na butu okozala wana te bakoya ko enlever yo. Batona bapesaka bango kombo na bango bayibu. Bandeko na ngai. Toye ko koma na tango ya Joseph. Tokanisa ki te ba enlèvement ekosila, ba enlèvement eselite. Tango Joseph Kabila ye, ba biloko wana système wana e continue kaka. Mais encore un grand problème. Na tango biso tozalaka na opposition, na ba Félix, ba tu a IDPS, tozalaki ko critiquer système wana makasi. Tozalaki ko telemela yango tolobi ki non jamais. Makambo ba enlèvement ezalité. Makambo il faut tango to biso to kozwa pouvoir. Makambo wana ya ba kasho moko yebana te, ba enlèvement ekozala te. Non, il faut to ko boma biloko nyonso wana. Non, ça fait le contraire. Bonjour Ndekolanga Futur, en tout cas na CP lokolo koti Ndekolanga. Mais kana no ko partager émission la biso en même temps ko signaler baninga mosusu, ko partager yango ko signaler pe baninga mosusu ke to koti. Baningo baza na Facebook. Bonjour, bonsoir Ndekolanga Martin Muzinga. Et pas Yosaline Kolo na yo Ndekolanga, partagez cette émission
ekende. Bonsoir ndeko na ngai Williams. Williams aza en direct. Mais quand on pense émission na ngai na moni yo za na Facebook, mais on est encore sur TikTok. Toujours qu'on passe kaka siko en direct na TikTok en même temps na YouTube. En tout cas, voilà. Bande ko na ngai makambo yo na to pesa na no exemple na bamboko biso to vandi. Mboko soki to vandi, soki osali mbeba. Soki osali mbeba. Bakotindela yo convocation. Ou bien okooka mbila bengi yo. Tango mbila kobenga yo akoyebisa yo ke eske okoki komi présenter yo moko bientôt ya kozwa yo. Nazala camarade nanga moko abetaki mwana na ye. Tango abeti mwana na ye, mwana kei na classe bafundi tatake abetaki mwana. Et alors, ba policier babengi papa balobi ke il faut ya komi présenter na commissariat na biso ya police. To ya kozwa yo ou bien yo moko koya. Bande ko na ngai yo moko kokende. Okomi omi présenter devant la police. Bayebisio motif nini oyo babengeli yo. Baye koyebisa yo osamba pe osambi bref kamuke kaka. Soki olengi, soki oboyi olobi ke non, na koloba te, na koloba kaka liboso ya avocat na ngai. Ba koloba bien, pas de problème. Bazui kaka ba adresse na yo, ba biloko na yo nyonso bazui yango. Baye ko pesa balobi ke ok kendo omona avocat na yo. Avocat na yo akoyebisa yo mukolone kombo avocat na yo ba biloko tu. Baye ko pesa bino na avocat batindi ba makambo yango epa ya juge. Juge aye ko tindi l'avocat na yo convocation mukolo tele boya ko apparaître mukolo songolo pakala boya ko samba. Na tango wana oza libre okola lepa na yo. Okolia okende musala oza pepele. Parce que nano ba condamné yo te. Soki nano mutu ba condamné ye te. Akoki kokota boloko te. Soki mutu aza nano ko samba. Akoki kokota na boloko te. Tala esika bamboko oyo ezali développé. Martin Mozinga, vous partagez, naebi il fait tard. Bon, mais on partager vidéo, bah, tout va comme belé, poto solo là. Mes chers amis, ce qui n'a nous bat, tozala batu ebele na kati ya makala. Batu wana nano basambisa bango te, nano bakateli bango etumbu te. Mais c'est chose impossible. Okoki kotia mutu na kachote, soki nano aza condamné te. Ata tango na tozalaka na Congo ya kala. Muntu azali kokenda sambi. Balobi ke yo oyibaki. Ah, na yibaki kasi yaka ko samba. Est-ce que yo muntu oyibaka? Est-ce que yo muntu osali mbeba? Oko samba na avocat na yo? Ba juge ba ekoloba na yo ke non. Yo muntu oza condamné. Ba eko condamné un exemple 2 mois de prison. 3 mois de prison, na ba amende. Na tango wana, muntu aza na ba document na ye, ya koloba ke ba condamné ye 2 mois de prison, na ba amende ya $300. Muntu akei avocat na ye, muntu, ne tango wana muntu akota ka boloko. Muntu akota ka na boloko te ndenge tozo komona na Congo, muntu aza na boloko, aza condamné te. Batoyo batiaka na boloko bazali batoyo condamné.
Mes chers amis, Congo, on a 64 ans d'indépendance. Congo, tout ça, tout ce comme le 5e président. Tout ce comme le 5e président, oui, oui. Bachaka mutu na boloko te, soki na anu aza condamné te. Enlevaka mutu te. Système tozo komona na Congo. Mutu ake kotambola, bozo kolanda ye lokola puku, bokangi ye botie na jeep ya ba policier, mbala moko bakeye na boloko moko boko songolo pakala. Famille eyebite, avocat na ye ayebite, mutuango ba téléphone nyonso eza ko fonctionner te. Mais ça c'est que le système, ça toza ba sauvage. On vit comme des animaux, ba nyama sans loi. Parce que réellement ce qui loi est zalaka, mbele batu ba kolanda yango. C'est pas pour rien toza na ba tribunaux, c'est pas pour rien toza na ba juge. C'est pas pour rien on a des avocats. Moussala ya ba avocat ezanine. Moussala ya ba juge eza moussala nini. Moussala ya ba magistrat eza moussala nini. Muntu bazuye na mbeba. Ba kotindela ye convocation. Muntu azu convocation akei amoni avocat na ye na zu convocation balobi na ngai na kende mercredi na 10h. Muntu wana mi présenter soki na la police, soki na tribunal, na avocat na ye, na akeko samba, tango wana muntu aza nano libre, il n'est pas encore condamné. Il n'est pas encore condamné. Bonsoir Williams. Na tango wana, Monsieur Martin, ce qui monte à vie dans nos convocations, donc monte à libre, dans nos condamnés été, bakoki kotia monte na bolo côté, ce qui a condamné été. Bato yo batiaka na baboloko, bazali bato basi basambi, ba condamné bango. Ndesi koyo, balobi que mon cher ami, okende boloko ya 2 mois. Okende boloko ya 10 ans, okende boloko ya à vie. Esika batu ya bwanye bazali, esika batu ya mayele bazali, na bamboko oyo batu ya bwanya, bamboko oyo eza dirige na batu ya mayele, bamboko oyo eza dirige na batu ya solo. Jamais beaucoup ko enlever mutu, moi sina bana, na adresse et pas na yebo yebi yango bien. Tata ya bana, mobali ya mutu, boyebo enlever na balabala. Et pas boké na ye, muntu avocat na ye a yebite, moi si na ye a yebite, bana na ye ba yebite, vous l'amenez quelque part, muntu na article 4-5 jours, oui. Mais finalement c'est quoi? Ça, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les gens réagissent comme ça? Na mboko oyo batu toyoka ka batu kuna balobaka ba français moko bakomi kutu ko créer ba mo ya ba français ko leka ba français bakolo monokwango. Ba congolais bakomi ko créer ba mo français. Bakomi ko inventer, bakomi ko créer ba mo inventé. Ya français. Mais comment les bango ba terminer ba cravate na ba kazaka, mais comment ils ne savent pas diriger le pays? Comment ils n'arrivent pas à diriger le pays comme il faut? Souci na biso ezali ke mboke ekene na manorme na yango ndenge ba mboko oyo to vandi ndenge ezali. Là où on respecte une personne. Muntu aza muntu moko yo bozo lokotaka muntu bo nanzela boke loko beta bobo man. Ça n'existe pas comme ça. Ce n'est pas bien comme ça. Ba pesibino balobi ke bo diriger mboka. C'est-à-dire boko diriger batu. Boza ko diriger batu lokola bino. Boza ko diriger batu yo nzamba akela. Boza ko diriger batu yo
bazana ba responsable basi na bana bazana ba chef ya famille. Mais il faut que ce n'est pas qui chef ne sali que bon matin batu nyonso bo bandoko nyoko la batu bo bandoko boma batu bo bandoko kanga batu ndenge bolingi. Ce n'est pas ça, mes chers amis. Nous sommes tous mortels. Mon toit kosala ka 200 asali 150 ans na mokili azalité. Ata balobi yo za milliardaire okotika ka mokili oyo. Ata balobi yo za milliardaire okotika ka mokili oyo. Mais pourquoi faire souffrir les autres? Tata ya bana bozuye bobomiye. Tata ya bana bozuye bokangiye en katimini. Moi c'est atikala akoyeba te esika moi mobali akei. Likambo nini oyo mutu wana asali oyo bokoko sambisa yete. Soki bomone mutu aza na mbeba. Botindele convocation. Mutu wana azui chance ya koluka avocat na ye. Amoni avocat na ye. Ayebisi avocat na ye ke ngai tala dossier boitrice. Ye na avocat ba mi présenter mokolo oyo bo identifier ye. Muntu a passé la tribunal na jugement. Soka a kwei na mibeko. Bo condamné muntu. Soka a kosala 10 ans. Soka a kosala 8 ans. Soka a kosala quelques jours, 2 mois, 3 mois. Eza officiel que muntu aza na boloko songolo pakala. Bakangiye pona likambo songolo pakala. Ba condamné ye 2 mois de prison. Mais oh makambo ya ko enlever batu. Ça c'est oyebi ke ko diriger pe ezali na ezo senga sagesse. C'est pas question que mon toi qui classe mon toi non. Bande ko nga baza na TikTok bochela nga ba j'aime vraiment na ba cadeau na sepela. Bande ko nga toza na mboko to vandi oyo. Bato nyonso baza na kati ya ba boloko siko yawa. Bazali ba condamné. Jamais nanu mutu akota boloko nanu ba condamné yete. Non, jamais. Ça n'existe pas dans les pays développés. Na bamboko oyo bato ya solo bazali. Loi eko ko enlever mutu te. Loi eko ko enlever mutu. Mutu akotambole azana kati ya musana na yubi ake kotambole ba enlever. Non, non. Souvent bayaka na convocation. Tozana ba prison nyos tozana ngana kati ya Congo na ba makala wana. Batu bazana makala wana. Soki bazaka lokola bala bakaza 15,000 personnes na kati ya makala. Les mosusu batu bazaka kuna kisaka les mosusu 100 personnes ba oyo ba samba ba condamné. Ba oyo nyonso bazaka na makala bazana makala wana. Ba mosusu bazana makala dossier za la kate. Ba mosusu bazana makala nano ba samba te. Ba musu bazana makala baza condamné te. A éviter que combien de temps il peut faire là-bas. A éviter combien de années il peut rester là-bas. Mais tout ça là-bas, nous sommes dirigés par les satans. Comment voulez-vous que au Kangi un enlèvement, ça n'existe pas. La police en air a que de quoi enlever yo. Et police a que de quoi enlever yo. Ce qui va s'irriter, kili. Ata aux politiciens, au salimbeba, au cause à la convoquer. Baye ko signifie yo, na mabe yo sali. Yo pe aux 8 ans ya kozo avocat na yo ayebo sambi, soko okwei na mibeko. Baye biso sikoyo ke okufuta amende okosala boloko ya mikolo songolo pakala. Mais ce n'est pas un enlèvement. Le ko tozo komona na Congo, les muso enlèvement esukaka baye kolokota muto asa akufi. Enlèvement les muso esukaka baye koko bazoye bateke muto ake wapi. Mes chers amis, mais au système nini
ya batu vraiment mutu soki okomi na poste songolo pakala kokanisa te ke batu nyonso baza bangulu baza banyama yo nde mutu te kokanisa te ke yo batu nyonso wana baza na baparent te ou bien baza na bango baza na envie de vivre te papa batu nyonso baza na posa ya kovivre na mokili batu nyonso baza na posa ya kolia ya komele ya kozala libre ya kotambola yo koko ya kointerdire batu ke mutu akoko koloba boye te mutu akoko korespire boye te okoko komela mai te okoko kotambola wa te non balwa ezali o batu bayebi soki mutu abuki mibeko bayebisi eke tala obumi mibeko lobi yaka na tribunal mutu azwi chance ya kozwa avocat na ye c'est pas pour rien ba avocat baza koexister c'est pas pour rien ba tribunaux eza koexister c'est pas pour rien ba magistrat bazali koexister ezali mpona kosambisaka bato oyo bakosala bambeba mais enlèvement eza biloko ya banyama bato oyo baza kosala bizaleli ya koenleve bato wana baza banyama baza bato te parce que mutu ya solo oyo ayebi valeur ya moninga na ye mutu oyo ayebi ke mutu aza mutu oyo ayebi valeur ya mutu jamais akoki kosala ke koenleve mutu kokende na ye famille na ye koyeba te ye moko akei na mutu akei kosambisa ye abomi ye ou bien afandisi ye na boloko 3 4 5 mois non mutu andenge wana aza nyama pouvoir eza kolangwisa bato mosusu bamoni bango bakomi banzambe bamoni bango bakomi ba super homme bakomi komona bato nyonso pamba mais non noir c'est noir noir aza mutu moko satan noir aza nyama tofandi na mboka bamindele tomoni mundele ndenge aza kotraite mutu moninga na ye mutu tofandi na bamboka mindele toza komona bamindele ndenge nini baza kojuge mutu avant akota boloko bakosambwisa mutu ye moko aye kondima ke oui effectivement je suis coupable etumbu oyo bakotia ele mutu andimi balobi ke na etumbu oyo kende na boloko pour 3-4 mois bakateli mutu etumbu mais biso tozokakanga mutu ka po yo okomi mokonzi po yo okomi chef po yo okomi autorité songolo pakala okomi kokanga mutu ka boye pamba botie na boloko ndenge tomoni colonel oya colonel ou bien général je sais pas oya kamina akangi avocat ye moko asali akomi tribunal ye moko akomi alors bobete batraki bobete esimbo général ye moko mais non mutu wana aza avocat soki yo omonaki ke asali mabe obengi bokonvoke ye mutu azwi ta ya kozwa avocat na ye aya kosambela ye aleki na tribunal ezali yo colonel mutu okosala jugement ya mutu te ke obeta mutu matraki obeta mutu fimbo non ça se passe pas comme ça ça c'est tout ça la mboka moko dirigé par les sauvages. Tout ça, la mboka moko dirigé par je ne sais pas comment les qualifier. Tout ça, la mboka moko na bato, ils se disent que bazali ba chef ou bazaba président, bazaba ministre, bazaba, mais ce sont des sauvages. Cause la ministre ne dit pas que yo comme supérieur ya bato mususu. Cause la chef de l'État et le kolobate yo comme super homme. Cause la colonel, cause la général, cela ne peut pas dire que non c'était ils ont fonction. Et
bazoloba te que non yo comme super homme yo comme nzambe après nzambe nde yo non eza fonction esilaka eza fonction ekosila okozonga mutu lokola mutu nyonso na nzela. Mais fonction cela ne peut pas dire que ou bando konyoko la bato. Non. Botia mutu na boloko, boke de ko enlever ye, bobo maye, e botia na boloko. Non, oko tia mutu na boloko, mutu nano asambite. Oko kanga mutu na boloko, mutu nano mutu po bo condamné ye. Il faut mutu asamba. Et nous faisons comme ça, ils plupart ya bateau, yo bazako kambamboka siko yawa, bavanda kia wana poto awa. Plupart ya bateau yo wana, bayaka na poto awa. Plupart ya bateau, bavanda na bapoto, plupart ya bateau bazako kambamboka siko yawa, bayaka na bapoto, bamoni comment est-ce que les gens civilisés, bamoni ndenge ni bamboko ya bateau civilisés, bamoni ndenge ni mboko ya bateau solo, bateau ya bwanya, bateau ya mayele, bateau yo bazana humanisme, ndenge bazako kamamboko na bango. Mais ce n'est pas sérieux. Au komi mo konze sili, au moni mon Dieu sa komi nyama. Au komi mo konze quelque part songono pakale sili mon Dieu sa komi nyama. Bokanga mutu batu ndenge bolingi, bobo mabatu ndenge bolingi, mutu aloba te, donc bokangi batu minoko. Oh! Mais ce n'est pas possible. Babiloko yo Félix aza kosala siko yao. Na gouvernement na ye. Na batu na ye. Nde babiloko biso to bandayi koloba kala. Ba vidéo ebele ya Félix eza wana. Soki biso tozwi pouvoir, mutu akozala libre. Soki biso tozwi pouvoir, ba kasho nyonso to kokangango. Soki tozwi pouvoir, lelo tozwi pouvoir, Félix fait maintenant plus pire. Félix sikoyo aza kosala plus pire sikoyo na ba domaine nyonso. Koyiba, nanu tomona koyiba ya mbongo boyete ata na tango ya Maréchal Mobutu, ata na tango ya Joseph. Nanu tomona batu ba journaliste bazokanga ba journaliste boyete. Nanu tomona bazokanga ba opposant boyete. Nanu tomona muyibi ya boyete. Tango ya Félix a tout détruit. Siko na Congo mutu yo sazoko banga ke soko olobi boye talio bakoya ko enlever yo na butu. Batu nyonso ba journaliste ba ko banga, ba oyo ba pasaka na ba télévision, ba opposant ba ko banga. Donc tout le monde a peur. Bakoya ko enlever yo. Ba ko enlever ata na nzela. Bakoya ko enlever yo, ba ko enlever. Bande ko nga bazana TikTok bochela nga ba jamais belé. Pour vidéo katanate. Bino bobo yebika ndenge zalaka. Botia ngaba jamais belé pour ba vidéo katanate to continuer encore quelques minutes. Sur YouTube bobo benga baninga botindika tindika na YouTube bandeko bazana bandeko nanga bazana Facebook ba Martin wana bazali ba to belé pour partager vidéo. Mais bandeko nanga boye bisangai. Comment est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? Qu'on diriger bateau, on dirait que Banyam. Qu'on diriger bateau, on dirait que Sili. Bino bozana ba fonction. Bino bozana qu'on diriger bozana bateau, ba super bateau. Donc bino bozana comment est-ce que je peux dire? Bozana ba super bateau. Bino bozana bokokoni na bateau nyon sauté. Botala ba président aux États-Unis, bazalaka ba chef de l'État. Tozali na ba Obama, le lobo Obama comme que na supermarché a kosoma biloko azoko tambola. Mon tout simple lokola batu nyonso. Soko lelo komi ma Bush azoko tambola kala makolo boy bis nyonso zoko mona ye. Le musu batu musu ba occupé yete azoko tambola ka boy. Président Bush des États-Unis.
Toko tomoni Jimmy Carter azana no vivant. Soki tomoni président nyonso bazakuna ba ko tambola ba kaka boye. Mais bino na ba noir soki no noir a vu fonction et s'il y a moni batu nyonso ba komi ba nyama. Comment voulez-vous que yo général avec quelle autorisation aucun ne condamner mutu ba beta mutu fimbo. Tu n'as pas droit attaque aux général, mais tu n'as pas droit y a coordonné na ba soda na yo ke botie na se bobete ba fimbo. Mais jamais. On a le droit Mutu azana ba droit na ye ya ko samba. Soki mutu asambi ba condamner mutu, nde mutu ba tiaka ye ba man, nde mutu ba tiaka na boloko. Lelo soki to ministre ya solo ya justice, soki alingi ko vanda na prison makala wana, avandi alobi ke bon, une semaine à partir de 6h du matin jusqu'à minuit, 6h du matin à minuit, il travaille sur place, dossier ya mutu moko na kati ya makala. Batu nyonso na baza tokotika la lemo sotala 30 personnes, ba oyo baza condamné. Batu nyonso baza ko na prison wana, bazalaka na ba dossier te. Batu nyonso baza na makala, bazalaka na dossier te. Batu nyonso baza na makala, baza jugé te. Batu nyonso quelqu'un se retrouve à makala comme ça. Ça ça 10 ans na makala sans un dossier. Dossier ya muto ezawati. Muto sans dossier a ça 10 ans na makala. Mboka ya ba sauvage, mboka ya ba incompétent, mboka ya ba mboka ya ba kaka ba kope ya mbongo. Là où il y a l'argent, c'est là où il y a leur intelligence. Là où il y a l'argent, c'est là où vous allez voir très bien que ces gens-là sont vraiment très intelligents. Comment Koyiba Mbongo à l'État? Côté Wana Baza très doué. Mais pour na kobongisa mboka, mboka est comme kitoko. Pour na kobongisa mboka est comme bien. Bali kona ngabo moni ba bateau yo. Transport ya bateau tout. Au Congo c'est quoi ça la bateau te? Les bateaux coûtent combien? Le bateau. Bah 700, ça dépend ya modèle na qualité. Bah 500 000, bah 700 000, bambongo yo bango baza koyiba. Bambongo yo le baso ba komba dans 5 ans pamba bato ba komba milliardaire. 5 ans. 5 ans pamba muto comme milliardaire. Bato ba komba millionnaire. Mais Congo ils en a bateau te, Congo ils en a bis te, Congo ils en a avion te, Congo ils en a train te. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien mes chers amis. Vie sociale kolobate somo bato bako kufa na Congo. Ce que bien kanisi mutu nyonso avanda kanisa ke bon. Tozana Félix a fait 6 ans de pouvoir. Et là komoko pamba. Oh Félix a sali dans 6 ans. Et là komoko pamba. Toyoki Sangwawa conseil exécutif ya ba ministre ekota ki vendredi passé makambo ya 145 jours baye kolobake bakati yango ekufi mbongo ezalité ya ko continuer na programme ya 145 territoire ekufi programme 1 programme ya gratuité d'enseignement et sili programme ya gratuité d'enseignement et sili bakati yango baloke mbongo ezate. Mais mes chers amis, mais nini bandako yo Félix Azako inauguré oh tala bâtiment oh bâti peinture oh et ça ba biloko Joseph Atika qui déjà dans programme depuis kala. Et ça y a été. Mais boye bisangai bato yo bali bino bato abwanya bato amayele ngana lingi. Baye bisanga que Félix a fait 6 ans. Tala iloko asali ya kitoko, tala iloko asali ya kitoko, tala à part bambongo bazako yiba ba millions et des millions. Oh bango moko le lobe comme ba milliardaire. Oh bango moko le lobe comme ba millionnaire.
Mais laissez quand même le peuple tranquille. Bakoufa kana banzala na bango. Mais si ko bokoti na peuple si ko kangaka ba peuple si ko et pas na mamaloko yeko militaire mamaloko yeko ya bebo. Kabila zalaka na maloko ebelete mais Félix ayeko la ko ya ayeko multiplier ba maloko yeko ya bebo. Bako enlever batu na butu et pas ba okena batu ba yebite. Bako enlever batu ba musu ba na tongo nde bakuti ba mbasa bakufi. Mais ça c'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Bande konangai vit na Congo et ezali somo. Le lot de l'or est comme à 3 000. 30 000. Pour yolia na Congo. Mais zalata na oza na bande konangai bafana kana poto. Batinda la carte $10, $20 pour olia. Parce que la société est plus pas 80. Batunyon c'est la Congo, baza ba chômeur. Société à moko ata moko zala na Congo te. Que mon toana moki ba engagé. Ndangwa biloko ya l'état. Ba société des sociétés d'état o ezawana de monto ezako ba fonctionnaire, ba zoka ba $50 par mois, ba $20 par mois. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui fait que dans 6 ans, toi, tu vas milliardaire? Qu'est-ce qui fait que dans 6 ans, toi, tu vas millionnaire? Tout va quoi qui va minérer. Mais tu vas déjà dans un souci, tu vas déjà dans un problème. Mais tu vas enlèvement. Mon toile qui na télévision, le binding pour c'était un opposant ko pakola, bateau bazan a pouvoir ma futa te. Opposant Moussa na yende ko la vérité. Bino ne bo bongisa bino besoin na kati ya pouvoir. Ba journaliste ba lobaka. Tout le monde a kango na bamboko to vani bamboko développer. Mais c'est le contraire et pas la biso soki muto alobi e ba trebe ke ba komi ko lokisa yo ti na ba ko so yo ba bwilio soki wapi ba baki yo na isika o famille na yo yebite le musu na tongo ba kuti yo ba bomi yo le musu otikali kuna ti na minito to za ko lo ba bato yo ba kangami. Ba oye ba famille na bango bazo luka baza bebo. Mais tina nini ya ba tribunal ya ba tribunal tina nini ya ba avocat tina nini ya ba magistrat ba avocat bazali wana po soki ba kangi muntu aloki avocat na ye asambeli ye soki akwei na mibeko ake boloko. Mais pas la biso aner eko salati eko sambisa mutu na marque na ye na ndenge na ye e kangi mutu. Prison centrale bazoko sambisa mutu batie mutu na ndenge ba moko balingi batie mutu na boloko. Donc mutu nyonso azoko kanga mutu. Général akangi mutu abetisi mutu fimbo. Donc mutu nyonso azamo kozi na kati ya Congo, Congo eza état te, Congo eza zamba. Il faut uzala na makasi, soko uzala makasi te, ezaka kandenge nzambe ezalaka, soki nko ya zuyo, asuyo abomiyo. C'est ça le Congo. Soko uzala makasi te na Congo, bao ya za makasi le musomone léopard abimi quelque part, asuyo abomiyo, problème ezalité muto okangala zate. Na Congo il faut uzala makasi. Yango no tumoni ba peuple oyo bazana kati ya bamboko ba peuple ya pampambo mikambo ya bango baloba ezalité. Mboka ezali ya kokufa baninga na ngai. Mboka ezali ya kokufa, mboka ezali ya kodinda. Lelo bakomi ko benga batuke. Boya to sangana to sala. Bakoya ko sangana batu ndenge nini? Entre autres bo ba politicien batondi bebo na makala. Tiba mususu ti lelo yo bazako kanga bango. Siko concertation on est sur concertation et ko sala mandenge nini. Dialogue nini o bozoko benga batu et pas boye ba politicien batu nini. Dialogue yo ko sala mandenge wana te. Pour dialogue sala mais il faut tout d'abord ba politicien nyonso bazana kati ya boloko babima. Pour dialogue sala ba botika batu nyonso ba kima bazali banda ya mboka bazonga na kati ya mboka la bango. Pour dialogue salama, il faut botika batu libre. Dialogue ko salama ndenge nini na kata bitumba boy. Bozoko benga batu boya tout ça dialogue pour bitumbeleki. Dialogue ko salama boy te.
Enlever batu bino, ko kanga batu na makasi bino, ko tia batu na maloko bino, ko betisa batu mafimbo bino, siko bozo beka batu po ani. Mes chers amis, tous dans la situation moko très grave na Congo. Bandeko bazana poto, en tout cas, soki ndeko na yo, a 5 yo $10, a 5 yo koboya te, tindela ndeko na yo, Congo epeli moto. Po soki omoni muntu akolia pondu, yeba ke muntu ana, azana no makasi. Pondu ya, je dis bien, pondu. So moni muntu akolia pondu le musu abimisi yango na bilanga na ye. Moto ekopela na Congo. Soki olobi bakangi yo, soki olobi na butu baye ba enlever yo. Bandi kona ngande ba yele ko mungu toza ko lobande ba enlèvement wana. Ezali kozanga kokende kokanga. Binonde l'État. Boko ya na moi boye. Bokangi mutu boke na ye batu nyonso baza komona. Na moi. Binonde ba l'État. Mais kasi kokanga mutu ko enlever mutu. Famille yebite. Binonde l'État. Pese mutu convocation. Soki mutu convocation a liboso a yete ya mibale ya misa tutiko kende bo enlever mutu. Ko enlever pete ko kanga na moi boyebi adresse ya mutu boyebi sika mutu afandaka boke bo enlever bozwi mutu. Mais oya kwa bande kona ngai bino batu boko kamba mboka bino botu bozana ba fonction boyeba très bien que baninga na bino bazana ba fonction te baza batu lokola bino baza ba nyama te. Bino bozala mitumisa tute bozala mutu moko lokola batu nyonso bozala makolo mine te bozala mikolo mibale lokola batu nyonso baza batu lokola bino baza ba yime ezake bino bokomi ki bakonzi siko il faut le faire souffrir, il faut ko beta batwana, il faut ko kanga batwana, il faut ko nyokola batwana. Non mes chers amis, mais non mes chers amis. Non mes chers amis. Ezako pesa pasi ezako pesa soni surtout na parti oyo ya IDPS et loba titi 37 ans le but que soki tozi ki bokozi tokosala boye soki tozi ki bokozi tokobongisa soki tozi ki bokozi tokosala ça fait le contraire. Et encore mutu azala pouvoir aza moluba. Ça fait le contraire. Ça fait le contraire na makambo nyonso yo ba IDPS bazala ki koloba. Ça fait le contraire ya batunyo na biloko nyonso to banaki koloba. Bande kona ngai. Moyen ya koloba ezalité parce que c'est comme ko sala soni. Tala lelo batu ya kabila nyonso ba panzani. Batu ya kabila nyonso ba panzani na ba pakati mbango bakimi bango nyonso. Na ba émission na kati ya na ba émission bayaka lisusu bazako inviter bango bayaka lisusu te depuis bakangi papi tambo batu nyonso ya IDPS ya PPRD bomonaka bango nyonso bapakati bakimi bango tout bakimi. Mais siko dialogue bozo benga boko solo na banani awo batu nyonso bazako kimi batu nyonso bako kima bino sikoyo dialogue bokolo bango bokosala mona banani. Mboka mobimba bozo kanga batu boza ko enlever batu bako kima sikoyo dialogue bokosala na banani eloko ngana naza ko mituna tu sikoyo dialogue bokosala mona banani. Bande kona ngai Congo eza ya kokufa
Les loyaux, taux et maté comme il y a 3000. Taux qu'il y a 3000, 4000, 5000, 10 000 même on peut arriver. Tu vas vivre ndenge kani. Vous allez l'équipe pas si boile. Boye bisangai. Boye bisangai. Et pas y wapi oyo toza ko kende na pasi ya boye na kati ya Congo. Ba opposant ya solo. Bobenga Kabila bobengi kaza rebelle. Omoni ingratitude baninga na ngai. Non, Félix. Ngana yeba kite que Félix akoloba akokimisa Kabila. Na yeba kite. Ngana kanisa kite Félix ki camarade ya Félix na Joseph Kabila e kozala Musapina Linzaka. Ndengana kanisaki. Metango na yo komona ke Félix a comme ko traquer sikoyo Kabila po akangaye. Ah non, le monde vraiment okoko sala confiance na mutute. Bande konangai na mokilio tozali ko sala confiance o mutu nangai o tokola na ye sika moko o totanga na ye sika moko non. Félix akoma lelo yo koloka Kabila po akanga ye. Ah non. Le monde est méchant. Joseph Kabila nini epekisa ki ye alobake non muntu aganyaki azaki Shadari. Nana lingake to lingaki to bima na balabala to sali mama kel likola liboso ya mibale masasi eleli esili batu nyoso bakimi ndenge ba congolais to zaka ba peureux to kimi na biso to vandi Shadari atikali chef de l'état. Asali 10 ans mosusu esili balokine muntu mosusu nakati na bango ba pesi kibokonzi ba continuer. Mes garçons wana 49 ans alobi que non abengi Félix na pesi kibokonzi. Ah non, le monde est méchant. Le monde est très méchant. Le monde est méchant. Tant qu'on a dit que Félix a dit que Joseph Kabila. Ah non. Tu as dit la confiance. Ce qui a confiance na muntu ke o nde mutu na pesi confiance. O nde okufa liwa ya pamba. Il faut que vous ayez kenge na les sons kaka na makamboy parce que les loyaux ceux qui Félix a commis a tondi boye a commis milliardaire yena famille na ye alinga ka fanda boye aza reconnaissant le but que je dois vraiment la reconnaissance à ces garçons là. Je dois reconnaître exactement que parce que votre bazolo parce que mboka ezala ki Joseph Kabila te passation wana ya koloba très bien que yozwa parce que alinga ka pesa Shadari alingaki apesa Fayulu. Mais alobi que non apesi yo. Kaka moi reconnaissance wana. Eza mboka na yete. Parce que batumosu balobi est-ce que Congo eza yaye? Est-ce que Congo eza papa te? Congo eza Joseph Kabila te alingaki apesa Shadari pouvoir. Peuple congolais tolinga to sani tolinga to manifester mukola libosi ya mibale esilipe. Masa seleli mutio sa kimi mbangu. Alingaka pesa pe Fayulu. Masa seleli mukola liboso ya mibale pe esili. Esili. Mais garçon a lobi que Félix na salio na pesi au pouvoir. Félix est comme chef de l'État. Joseph Kabila azaki na force nyonso ya kolobake apesa Shadari pouvoir. Muntu alinga koningama ezalaki te parce que Joseph azalaki sécurité nyonso la maboko na ye. Donc muntu alinga moi manifestation ndenge ba peuple azala kwa na babimi ba betele ba mama ya moto bani tout ça ba kimi mokyo sa fana ndako na ye. Shadari atikali mokonzi 5 ans, 10 ans.
Et si baluki mutu mususu na pe perdre ba pesi pouvoir te continuer. Ou bien Joseph alingaka benga Fayulu doit pouvoir. Mais Joseph a bengi Félix doit pouvoir ya Congo. Pas même 10 ans. Félix a baluki a le bitre que non. Bokanga Joseph Moutaza. Oh là 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 là. Non, 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 non. Le monde est méchant. Le monde est très méchant. Le monde est très méchant. Le monde est... Non, 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 non. Omoni, ezali lokola kaka ndenge moko na basi oto balaka na Congo. Omona Congolais moko azana kati ya Congo abomi nzoto na ye tititititi. Abomi nzoto na ye tititititi. Azui mbongo azui. Akomi musala ba coopération, les musu aye banzele ya Afrique du Sud, les musu ba Nigeria banzele ya kuna abomi nzoto ti akomi na mikili. Abomi nzoto na ye ti akomi na mikili. Na mikili abomi nzoto azui mukanda. Tango azui mukanda abandi musala. Abomi nzoto akangisi bambongo alebite na ke kobala na Congo. Muntu anake abali mwana mwasi moko. Ya ayebi epali ne passeport euti te. Ayebi esika mbongo ya tike euti te. Ayebi nini te amoni kaka passeport, amoni kaka billet, amoni kaka komata avion akomi na poto esili. Anyokomi te asali nini te. Akoma na poto boye. Aye koyeba ba loi ya ba mboko oyo tovandi mbala moko abengani mobali na ndako. Ah non. Ata Nzambe akolinga te. Ata Nzambe kolela ya mobali wana. Ata Nzambe akosepela te. Nikolanga moko ayebi nanga ki na TikTok alebi nanga ke Wakancha reste honnête. Vous étiez à côté du chef Félix, mais pour un poste que vous n'avez pas. Ok. Mes chers amis, ndeko ya komelinga ndengwana. Bon, pas de problème. Mais oyebi na Congo siko batu boni siko yawa. Batu ya IDPS. Boni oyo bazako lobake, ils ont échoué. Et dans le secrétaire général Kabouya, oyo aza millionnaire lelo. Oyo aza na fonction. Aza député national, aza secrétaire général ya IDPS, parti au pouvoir, aza comme millionnaire. Yemo kwa lobike on a échoué. Ndeko na ngai. Kombo na yese ke na otala bien. Ozo condamné ngai on a zui poste te kasi na ba oyo bazui ba poste bango moko balobi ke on a échoué. Kabouya secrétaire général millionnaire les loyo. Kabouya secrétaire général député national. Kabouya secrétaire général ya parti yemo ko alobi ke peuple ezela ki biso to soki ngai muto ya pamba na lobate. C'était secrétaire général ya parti alobi yango. Siko ozo condamné ozo lobala ngai muto ya pamba na lobate. Donc, IDPS et Salissoni. On a fait 54 minutes, mes amis. Il fait déjà tard. Bâtiment sur Basebalali, à Kinshasa, il fait déjà 3 heures du matin, je crois. Na poto memema, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Na mboko yonde tozali na nuna awa tozana nuna 22h36. Donc, mes chers amis, Tobanai Kolobake, pona kosukisa, makambuya ba enlèvement. Ba enlèvement tina nini ya ko enlever muto boyebi adresse na ye. Yako muto bokoki
bato batondi na prison, bato wana nanu basamba te. Bato wana baza na dossier te. Avant muto akota na prison, il faut muto azala condamné. Soki muto asali mbeba, batinda la kaye convocation ya liboso ya mibale ya misatu muto wana lokita ya kokende koluka avocat na ye, aye na avocat, basambisi ye, bakondane ye, soki 5 ans, soki 2 ans, soki 3 mois, nde muto wana ke na boloko. Mais au système ya botindi mutu na boloko sans que nano asambi te. Ba makambo ya ko enlever mutu boyebi epa na ye, boyebi epa asalaka, boyebi bureau na ye. Botindi les convocation, mutu ana luka avocat na ye, aya na tribunal, bo sambisa ye, soki aza na mbeba, bo kateli ye etumbu, soki ya amande, soki ya nini, nde mutu ana ke na boloko. Voilà ndengeni ba congolais naza koyoka ba congolais ba français kili ba comme ko créer na ba mot français ke ba ko diriger mboko na bien tozali na ba avocat tozali na ba tribunaux tozali na ba magistrat tozali ba OPG nyonso na ezali pona ko sambisa batu avant muto akende na boloko nyonso na ezali muto azu invitation azu convocation aye ko samba na avocat na ye boyebisi mutu mbeba au lieu ko enlever mutu butu au lieu ko enlever mutu na nzela au lieu ko enlever mutu tozana ba mboko to vandi mboka civilisé. Ce n'est pas dit que les lois comme colonel yo comme mutu extra et ça que yo comme chef de l'état au comme mutu super au comme super homme ça que non mes chers amis. Voilà mes chers amis, en tout cas, on a fait 1 heure. Au revoir et à la prochaine.